Capage TV. Capage TV. Zaki rôle na zaki nini David pozo kibokondi esengaki yake kosopela David mafuta nani biso na musana nzambe ça va nazo kolisa ba relation ba nzambe likama ba kaleso ko toboka mobali veste chaussure kitoko cravate na mais nakati kuna kaleso ya ko toboka likamba ngo eza nini gambele chope ezali ba sous-vêtements ezali ba ezali na ya fila paza sala commande ba kaleso bolingi kaka bino mo botiaka ba manjaka botiaka ba style ba make-up mais kaleso papa zo kipete yaya muko be okuta na peso bazo sokola kaleso bazo sombele kaleso tous les jours kaleso la propre apoko le bakemi bali bazaka mabe to yaka peka ko vandela bango peka te quand même c'est ça to lobaki awa eza na moto musu pas enda kalibala te mazo mériter ko pesa au conseil parce que ba expérience ezali kapachula libala eza facilité mais na lobaka et comme ka facile ce qui to tienzambe liboso likolo na ngoto tienzambe liboso amen famille mutu na muta uti ba comportement na yeda ndako na bango eza ko ba biso to bandela so éducation tika boy ngana bandela éducation bon éducation na ngo lelo est-ce que na zaka na yo peno bandela est-ce que yo yebi na bandela bandela makasi siko yebi sanga éducation yo ko bandela pe ko yoka mais il faut na yoka te mutu ni yoka ka te kapashula na classe oyoka te na église oyoka te na ndako oyoka te siko nyoyokela wapi na mobali po oyoki te oza monstre toza nani moi si ce soit ba qualité na ye baka ke un jour ndabo peso mobali na o si bon mobali no salinga vivre na moi so za ba qualité et non moi so za ba défaut belé mutazanga défaut na mokili azate mais ba défaut za na mokeke plus que ba qualité faut les kaka toujours parce que ba qualité ne bundela rabiso pour ata mabe yi ata buzobe yi ata défaut yi mais tellement ba qualité le tika boy yo yebite na mona ki opena ke qualité bunda oh bo yebite eloko mususu sala pour se pesa YouTube o se pesa mais c'est Google mais yeba ezo déshonorer nzambe nzambe mutasali bato wana oyo zo ko baki babotaka te do yungo jije nzambe na pesa bana. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso pe kitoko ba oyo balingaka monoko na bango koma lokwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te. Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalo na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé ya opakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosalela Rude Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misapi nanga ya kozolona likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris,
de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12D, OESA 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Merci d'avoir obalandaka biso en tout cas. Merci. Boza belé koseko. Boza belé na ba obalandaka biso boza partout. Na TikTok na monde déjà beaucoup belé malgré malika ni TikTok te menga lingo makasa beaucoup maka 100 000. So beaucoup mika 100K ba na monto yewana. Ponga mama ba 100K. Mikolo na 200. Objectif na biso na YouTube ezara 200 1 million tozokina. Merci d'avoir on se bazana na biso bo s'abonner pas Malika officiel télévision. Merci d'avoir soutenir Hangai, boza belé vraiment en tout cas. Ba maman est belé, ba yaya est belé, ba tu es belé pour soutenir Hanga, boza vraiment de partout. Merci pour Bolinganga Mingi, merci Siki. Merci d'être venu. Merci à Bolanda Hangai, merci Moura, merci Malika, merci. Ba maman est belé au Balinga Hanga, vraiment boza est belé. Toza le long na ba polo, ba tu es belé. Pour le autre ça la détente.
Est-ce que na polo Rit Beauté? Nzamba le poso toujours. Eza on est. Na osenga vidéo. Eza on est godo. O ba partenaire babi kapashi. Batomboki. Ebele na bibo ba partenaire babi oyeto ye. Promotion en tout cas ezala makasi journal ya lobby okuno babi. Okolata ya mutu moko to kolata biso nyoso. Toza a on a Warzeline en coton. Na ça qui a sali place à ba meka. Un repas d'amour. Voilà fondation. Fondation. Et ce qui la fondation T a sali biso pe place au tokoma kitoko tokozonga. Justice numéro 14. Là, tu te lis, celui qui mange à l'hôtel, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. En tout cas, n'a qu'un adresse ici. Bon, il y a place on qu'un adresse ici. Justice numéro 14 na Gombe. Chez Warzeline on coton make-up poudre qui to comme amener sur bien sur le longwa na kekuna. Malgré le comme ko boya mafuta nyoso mais biso to zakaka. Tema yo pas pour la prête. O pas pour la seconde. Nazakaka. Nazaka wana. Nazaka, na biso ebi comme na biso mikolo. Ozakaka. To ko changer te. Tika boy. Yo ebite. Yo zaka na biki na fait. Na ko changer te. Na fibuka. To ko changer te. Comment na biso sika ngwana? To changer te. To ko changer te. Kapashu la seka. Bonimoura. To ko changer te. Yebi to ko changer te. Panneau solaire. Somo. Atika kalikambu te. On a ebite soka zaka mwana fayulu e muwa wana. Atope kisi ye fayulu. Te etika te. Suko ezaka po ani etika te. Te alingane ba sœur na mingi. On a compris na ye pena sozo na kamuli panneau solaire. Azaka pena na bomoto. Na pesa mbote na babone à Pesa. Merci beaucoup na babone à Kapash Télévision. Merci beaucoup na batutu balina radio oyo. Nayebi ke boza ebele. Maria César Lobi Kapash à côté. Maria César Lobi mania. César. Yebi sa Kapash la tela ko mai na plateau ngabite wa des problèmes te ya Jonde. Magé na bi le na ko ba nga ko mone mingi te po paradis pekisina. C'est ça. Pona nini yo ke da émission moi tumboli na plateau ko tumbola ya Joe Ernioso natiki ya Joe Maria César eza problème ya Joe ne fakati la nga mai bona eza problème kapashula te donc suki na Joe lelo kawana merci beaucoup na bino tout bolinga biso ba soutien na bino et ça la biso vraiment plaisir physiquement moralement financièrement surtout na ba prière parce que to yebi ke na ba moment moko boy tant nzamba yaka ko élever batou ba kombe telemaka partout ba komba ngo pepe se utaka to yeba mutuna makolote moko yo kaka ekenda kezonga ki merci na bino bato bo soutenir biso maman Mireille Paka fondation moderne l'espoir na pesi bambote place uzakala mingi ta ko ya Kishasa. Papa Dior mayele nyoso na tanga na classe nanga esilingai tika boy Papa Dior tika boy oh yo salinga nzamba lola mona yo amen nzambe ya lola amona yo ba chemise yo sombe na biso wana chemise moko esombelaka biso ba téléphone na ba tablette Papa Dior mayele nyonso na tanga na oloba nyonso na ba caméra Papa Dior na ba lumière na silisa nanu étape na nango po mayele se silinga soki mayele nanga komi kozonga na place na koya pe kosenga lisusu c'est ça nzamba mona yo Papa Dior tolingaka boye eza na bato mosusu kwa kabela yo fo munoko eloba makasi eti na matoi mais Papa Dior na lobi mingi te une fois pour tout ayoka kikaka pe na senga kite Papa Dior nzamba mona yo nzamba pambola yo ya jo abina bongisela mba azaka mutu na ngai jonga tana bina tanga kombone te abina bongisela mba na bongisi ya jo vraiment merci beaucoup Menjimo Paradis. Merci beaucoup. Bana suka nzambe rendez-vous kana lola. Merci beaucoup na bino so bolinga biso vraiment bo continuer ko soutenir biso mère Adeta Kupumba na peso bambote mère Adeta bi après matanga a ko résoudre kana o. OK, y a pas de donc tozawa na c'est la fiesta Goma vacances ne silité yaya. Likambango eza nini c'est la fiesta. Likambango eza nini yango. Ah yo kana te. Rendez-vous kaka chini pe to ki ba fongoli. Oh, tu as tout Rit Beauté. Philippine yango yo OK mikolo yo Rit Beauté ya yo tete o teke mo de émission moko toi ne tete nga tiki biso to kipara te nga ata na hiver na été lamba été zakate hiver ezaka o tissage a été pas na ngeza zakate na lobi ne na zabo na silike kuna bena la ta buti
paradis comme tabondenga tika kaka okekuna jo okekotumbola olisu na babuti na yo ngana bi ngakende kaka ekenda bongo oye to ye moso bakande mati obina lataka elamba hiver ya été olatonga na mo na lataka manto tokeka oketoke oye to ye en tout cas Kapashula merci vraiment nanga ko mingi ngape na linga ko mingi na moni okola te ba pe na zoka kwin na vibwa na okokotia te ezaka bon esone kaka bato so bayiba merci en tout cas na ba bazolanda biso merci na ba baza partout penza bazolanda biso balinga biso vraiment très très bien mingi et surtout bat balinga pena sujet oyo ngamo na komango et puis merci beaucoup na basoué nao vraiment nous souhaitons biso pour une année de mariage en tout cas beaucoup mela makambo loba ki wana esala biso vraiment bien et ça qui on ndengeni Kapashula moi la pena couple au biso to pesa ki chance te mais moi rappelle ça chance merci en tout cas Kapashula merci beaucoup na question na yo et merci beaucoup na batu tout nazo continuer koloba merci na batu nyoso bazara sima na biso pona ko soutenir biso na ba prière na ba conseil Kapashula zara ona pona ba conseil to loba ki na émission mo ezara ki awa Kapashula muta ko pesa conseil a mérité kaza na katenda ka libala te c'est ça avant na kota non na procédure non avant na yana no yeto ye Kapashula tolobaki awa eza na moto musu paza ndaka libala te mazo mériter ko pesa conseil parce que ba expérience ezali ozomona mpaka Kapashula na vie nde tozo vivre boye il faut que ça toujours choix ya kozala heureuse amen conseil na opesa mpaka na ngai na vie na yo sala choix ya kozala heureuse vie na mobimba Kapashula pozala heureuse na vie na esenga to oloba na ennemi mobuye pozala heureuse na vie na yo esenga te ennemi mo bo sala 10 à 15 fois oloba na po yo zala heureuse pona mutaza la heureuse na vie na ye et c'est ngaka osala choix ndina lobaka la vie est faite des choix et des décisions ça la choix cause la heureuse vie na mobima même na moment difficile même na moment bien Kapashula liba les a facilité mais na lobaka et comme ka facile ce qui te tient nzambe liboso likolo na ngoto tient nzambe liboso amen parce que tant besoin na kati ya bonzambe nzamba o conduire bino aza ko orienter bino to lobi na lobango bien couple so na kateza couple ba hypocrite tikabu nazo ebisa o couple ne so na raté couple so na kateza couple ba hypocrite mais tant to loba bango to loba te ko so na o ezaka ya lelo tongo midi poko lobe kenda kezongaki ko so na tant que ba humain tant que toza batu to sangisi des morales différentes parce que to sangisa des morales différentes to mutu na mutu uti ba comportement na ye ndako na bango eza ko ba biso to bandela so éducation tikabo ngana bandela éducation bongo éducation na ngo lelo est-ce que nazaka na yo peno bandela est-ce que yo yebi que na bandela bandela makasi siko yebisanga éducation yo ko bandela mais il faut na yoka te mutu ni yoka ka te Kapashula na classe oyoka te na église oyoka te na ndako oyoka te siko nyoyokela wapi na mobali po oyoki te na mobali po oyoki te oza monstre toza nani Kapashula ya on a yebisi yo libala eza facile te Kapashula libala na yebisi yo eza na bantifa eza pe na bakupe bantivaleur ti oui ozomona kaka naza marié babalanga coutumièrement mais oza eza coupe bantivaleur mobala antivaleur mosa antivaleur na préféré yoka conseil moto bazobotisa ye oye to ye nazo préféré yoka conseil moto yo yaka to vanda babotisa ya yaka to vanda mais mususu omona ta mususu couple nazo yebisa Kapashula couple ne sauter ba couple ne sauter ezaka te keso bato balati ba c'est que baza ba mature c'est ça eza na ba couple ba immature bazé belé ba auto benga ba antivaleur au monde mobile antivaleur moi c'est antivaleur moi ça changera te mobile changera te ndé ba vivre to bazaka na ki copinage ndé ba bali bazaka les mêmes rabi bango ba koma Yesu ba changera te yango Kapashula na ninga koyoka ba conseil na yo
pour à tous dans les mariages mais on espère sur mon colon nzamba obeta ngonga na pour pas kazali ezaka topé ça temps à temps c'est ça tant mon colon pas cause décision na que non to lingi to sala pe o biso ndenge nzamba tinda biso to sala n'est pas jimo sala ça dit to normalement na pena kete pas kananga o mériter parce que espérance c'est capacité la moi si ce soit ba qualité na yé baka que un jour ntambo pe sur mobile na o si pour mobile nous ça ngo vivre na moi sur ba qualité et non moi soit un défaut belé moutazang a défaut dans mon kilazate mais ba défaut ils en qui plus que ba qualité faut les kaka toujours parce que ba qualité ne bunde la rabiso pour ta ma be ya ta buzo be ya ta défaut y mais tellement ba qualité les qui yo éviter na mona qui on que qualité bunda oh bon éviter so comme on dit ba défaut l'équipe li ba les résister yeba que ça li ba la moko ya mu fontina tika boy nazo ibisa yo te kapa ya on eloko to benga ba coupe banti valeur mu fontina bimia mu fontina eza ba mo na préparaki mu fontina na tanga di papier en fait lobi na butu na yebisio na vie sala choix ya kozala heureuse pozala sala choix nengo sala choix pozala heureuse et senga te ofongola ennemi mo bokanga pendant 5 à 10 ans et a bonté biso comme on a biso eza to ko changer te oh par na biso faire gagner la merveille irien bopeti boni bango biso to ko changer te faire gagner la merveille irien bopeti pakala biso di badiata ya nana boduga boni bango to ko changer te pakala biso fiso koloke ya mama puida silofo biso to ko changer te oh malika mani ya jimo paradis to ko changer te oh kapashula mama ya kimia na doxa to ko changer te kombo na biso ngwana to ko changer te kapashula seka to ko changer te kapashula non la bébé eza na mutu mususu élévation na yo et sepelisa aomona ningo mata mais tellement olingo te ta mususu etindeka ça n'importe quoi John Aibsa ko oui nengo za boyeba ke ba contrôler ko WhatsApp Instagram tout donc yo ko chitete oh kasi tant de ba mentor nde la moni anti wana mentor nini alinete longwe mabe koti to ko changer te na biso ke miko comme monsieur comme to ko changer te kapashula et au moins soki nzamba o élevé yo et ana mutu su pesa vanda mo na place kapasha bandaki na place kapasha komi na place au kende a mo na ko changer mais tellement lingote il fait ça n'importe quoi élévation ya batu musu se dérangeaka batu yo e bien ngote élévation na yo moko oh yo moko ndo sambela nzambe komisanga place on linga yo mo mto sambelaki mais zo déranger mutu mususu oh yepa ko zo ata otama bolongo asinga nzamba komisa élevé na ibisa kwa chaque fois kapashula na sepela ko copier na sepela boy makambo mejo ya jona bana otanga kombo na hotel le tika na lo makambo est important na Hollanda kapashula Hollanda bébé inane na ngana paradis ça dit bien makasi na olobi bien ezana bato belé ba pesa biso chance te to pesa te to pesa te to yebi na lo bango pe bien to yebi ezana bato ba vanda ba tanga misapi boy mais beaucoup bando compter juste pour la vie elle est comment pas fois que poto faza mta poto pas ngai na ko poto te faza la mutuka te poto te faza la bakanga dadi faza kanga dadi no kene chopi no dimine voilà na kene chopi ba tailleur ba za sorti nyonso pantalon kondisa kende zonga ya choko mutamne na okangisa tika boye ya chopa yebi kuna irebu na chopi na bisa kona mema kuna yozo lingate to beto ko mema pe lalu adivine ba cake atka mabanga debi yo kapashula toko changer te c'est kana yo c'est na dukolo makamu na nini yango toko changer te mission est ça normal kapashula en tout cas na sala choix ya kozala heureuse vie nanga oui natanga nzala natanga pasi natanga kozanga nasala choix ya kozala heureuse c'est pour cela que je suis heureuse vraiment donc tokokisa inane ya libala na biso nakumisa esu nzambe nabi nzambe nayebi ke eza na bato ebele bapesa chance te
mais yo nde muto pesa nga chance pe yo muto pesa nga libala oyo vraiment naki ana na ngai opesa nga chance donc non vivre pe non survivre c'est ça pe je serai toujours là oui et puis paradis ozalaka pe toujours wana kapona nga akozala kaka kapashula toko changer te ozalaka toujours apona nga pe na kozalaka apona yo ata ba beti bombe kapona yo yejo misika ozalaka wana pona biso kapashula seka na yo tango sekaka boye et fortifié est-ce que même dans l'hôpital bazo conseiller biso maman lobi na poulman na bisinga non c'est toi capache oh de sekaka na c'est qui soit bien sekaka kapashula na binga yango wana nzamba ko salo kitoko te ma peso ka ko seka po bato balingo kasi te po bato musu ba lobaka ta musu nga balinganga pona za elon kitoko nga balinganga nzamba sala nga tai kitoko mais na mutu mususu oza no kitoko te wana ope na tai te mais nzamba tioka elo mwa mukie encouragement ezo déranger bato mais important ça roza na mobile za na connaissance et quand tu jimo quand t'attendre et que zongi Macron Meli Castel quand tu jimo et quand tu pende que zongi kapashula nzamba ko tioka elo mwa mukie lembo babenga obi lembo bino babikumisa ba danger mais ngaka lembo na ngaka kaka yango esake bato nyonso mal à l'aise elembo na eza koseka na o bato nyonso partout monga na kendaka malika bazonga bato siko bazonga bato poni po okenda osesa chirurgie osesa tai osesa chirurgie ozaka tai mabe tai mobulo okenda osesa tai mabe te tokoma olingi po osesa tai kaka koseka koseka na yo yango des élévations na yo yango des bénédictions vie na yo yango des nyonso richesse à vie na yo nzamba peso des élévations eza koseka kapashula na vana ya libala nanga tolia te lokwa tosala déjà choix ya kozala heureuse na vie na biso toza heureux otanga notice na tanga notice pe na timba pe na comprena tovanda na kimia nakumisa nzambe mpona inane na biso toye voilà que tes angles t'es bien que chaque toko changer te ya bien que chaque jour nazo baptême ka minute ouais très important nazo koma susu mwana nzambe poso na minute yeso ye na tikali ata na yaka kobeta ba verset awa nazo beta ba verset awa mais yesu tanga koyana kotikala po ata na beti 20 verset nzamba kotala ngate okobeta nga 20 verset mais kuno na mona ote motema eza ndenge nini nazozwa batemi kaka te nakozwa nakota na mai kapashula nayebi si yo na vie la vie est faite des choix et des décisions ndenge ozosala choix ya kotambolisa vie na ndenge mpe vie mpe kotambolisa nga siko nasali choix siko nzambe adirige nga nano naza pardon elobi te so nazwi batemi seke nakomi parfaite non tika kokoma nzambe te mpo so obi oza parfaite seke okomi nzambe mais au moins tosala baprincipe oyo nzambe osenga biso tosala mpona lokumu na ye nayebisaki yo libala soki moto abali nde baloba esengo na likolo eza esengo na likolo te esengo na likolo ezalaka so moto azwi batema yepa nzambe nde jour wana lolo esepelaka bamane eliamaka ozomonaka pashula donc merci beaucoup na Jimo Paradis mobali oyo nasengelaki lipamboli à tout moment parce que aza mobali oyo soka tiaka matoi menga lelo malika na lata alliance te je dis et je répète linzanza tomate mais naza te naza linzanza kutu bien chasse tomate mais nazala te mais mobali nanga ezanga eloko bobenga ngo ni jo donc nayebi te eloko nini nakoloba sabo on a trépied sans sabot. Si ouais sabot. On télé na conférence. Na yeba ta valeur na ngaso ezaye bongo te. Wapi yango? Yango na jota. Kapashula mais minga musika boye. Faut comprendre. Trépied sans sabot. Fani na kengo te. Donc on changer te c'est pas na yo. Yawa do. Makengo. Makengo c'est ça. La bête en pote. nazongi paka nazongi nayebisi yo ya mukolo oza ya mukolo pe ya mukolo makasi oza pe na ya mukolo et puis na ki mukolo ngo nde na moni nga ba leki pe na yepe kozwa nazozwa penza ozwa ko
na ina na minuit yo fozwa na zwaka poli bulu place ora à côté qui ko kota na kota te jamais et puis c'est impossible na ko kota pété na tika la pe ko kota te tant que yo za pembeni ya on a biso to ko changer te c'est ça yo za pona nga nga za pona yo dio mystique pona biso ben oui Jimo Paradis azawana Papa Kapashula pona biso pona biso ko boma ngambo tozo bimisa wa ko biso tozo na minu inéati Jimo Paradis azabe pona edo abe pona edo kutala nena wini azabe na kolo batele pardon prochainement merci beaucoup Kapashula on s'en va sport to chanter ma Fares oh Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers fait des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. La Jaqueta est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes qui vous seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. À l'exemple, Lubumbashi, Kinshasa, La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. nazakanga moko te ba chaîne YouTube eza ebele et surtout ba chaîne oyo elobelaka kaka makambo ya Nzambe. La TV, je vous recommande tous de vous abonner là-bas. Chez ma sœur, vous serez vraiment jamais déçus parce qu'il y a des édifications totales avec Jésus-Christ là-bas. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Instagram na ezali Charlène Tamputu. Ok, Instagram, on s'abonne à Charlène Tamputu. Facebook na La TV, chaîne YouTube La TV. Pour vos édifications, vous ne serez jamais déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà. La Jaconde Agency, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande de mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est La Jaconde. Pour vos meilleurs moments, je vous recommande La Jaconde Agency. Hâtez-vous de contacter ce numéro, c'est JB La Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse La Jaconde. JB Agency. Contactez-les, appelez. Kapashula bébé tala arrête moteur nzamba loposo naza polo kala otikela ngota moni nzambe ya loposo rythme te tala nenga komisa biso o changer biso loposo
wana ba partenaire na biso tolingi bino mingi touti na warzeli no koto tokoti na Rit Beauté baza ya biso bango nde nzambe alekisa biso na nzela na bango bango nde nzambe atimola mabulu mpo na biso tokochange te kaka ndenge nalobi nkombo na biso asika ekomi tokochange te Rit Beauté tokochange te wazeli na koto tokochange te nkombo na biso asika yango na okapashu aseka mingi akochange te boye ndenge aza boye eza koseka oyo eza richesse oyo nzambe tolobi kapashu aza elongi kitoko te aza tai kitoko te me kitoko nde eza kaka koseka na ye richesse na vie eza koseka ngai mpe oyo ana oyo ke je suis koseka na ngai ekozala heureuse na vie na ngai ezaka nayebi ke Samuel na nga koya Samuel na nga akoya biso toza ba kapashula kota na Samuel 1 verset 2 bon non yango na ti 1 de 8 yango wana na yaki nango pe na moto polo na baki na yata na verset ekosala nga bien kaka te lokumu nzambe amen nayebi soki nazwa bateme te nazwa bateme te mpona koma parfaite me nzambe alongolaka nde motu place oyo azali mpo akomisa ye na niveau moko boye mpona lokumu na ye kapashula biso toza bana oyo biso toza bafille oyo kapashula biso moto oyo tobeta liso ya libala awa ti paradis abala ngai ezaki mpo ya lokumu ya nzambe mpo soki ezali mpo ya lokumu ya nzambe te me nalata alliance te mpo nazalaki eloko te donc oyo ezalaka peneke nzambe alokotaka na se mpo atransforme yo akomisa yo eloko mosusu yango moni nzambe asala samba na mwasa ndumba te tala ti mwasa ndumba ye kosokola yesu makolo me badisiple bazomurmure nzambe ayoki bango aza mutu nzambe avaloriza mwasa ndumba se ezaki mpona lokumu ya nzambe kapashula nzambe azwaka mutu parfait mpo achange nzambe azwaka nde mutu aza na mabe nalingi te naza awa na plateau nalingi te o likambo nini papa dior alukeli nga likambo nini papa dior likambo nini olukeli nga na vi na nga nakopema su te ekomi katatatata omoi mpesi nzambe alokotaka mutu alongoli nga na soneri mosusu akotisi nga na soneri mosusu likambo eleki somo pardon napesi paster na biso avandi kuna mbote namona yesu koinspire nga kapashula biso toza bato oyo nzambe azolongola yo nde malembe atransforme yo mpona lokumu na ye nzambe alokotaka moto oyo nde ezomonake omoni malika na persinge malika na basuki ya shokola ta wana silikaka wana basuki ya jaune ya bavere wana tomboki nzambe ye motanga avandi abi moto atomboki likambo nini boye na basuki ya bacouleur boye malili te boteke ezongi kuna likambo yango eza nini nde place nzambe avandaka alobi moto ofona zwa ye mpona nalakisaki bonzambe na nga na change na transforme ye biso toza lokola basi ya bandumbo basokola yesu makolo bino bozomurmure me nzambe azoyeba valeur na ye abi moto oyo nde soki osala mabe te nani abambaki libanga kapashula ata na gumbi te ezaka mpona lokumu ya nzambe kapashula toyibi te tofingi te tosaka mosala na biso oyo tozosala oyo eza nde oyo nzambe atie kati na biso yango tozomanifeste yango yango tozosalela yango témoignage moko fimo apesa na terrasse amoura abuye kapashula il faut kosalaka bémission na bino mpo nde na zambo nasali 7 ans na bali alliance yango na mosapi mais naobota te voilà bémission na yo na malika esalanga bien tala nde nakosaki na ke kilo me nayaka nanga komea masanga yo ozoloba likambo ya genre wana bongo likambo ya basous-vêtement ya kotoboka nga nazwaki apele tika boye nazoyebisa oye toye nazwa apele ya mama na otanga kombo te mposo na bino atangaka alobi na ke prison na ntongo alobi nanga mania na bimaka na mutu wana so natangeli kombo atangeli nga kombo me awa nde moyena atanga eza te po lobi na olamuka te mukamate mure kosopa liboso ya lupango
abina ndimate nom responsable genre wana po maman on peut préciser qu'il binga na likango mais nga likango na zaka soin na ye mais soka wuti na ndaku na ye ver nga elanga kaka se tobuka réalité histoire vraie ba si je na tchela ki jour yango wana na tinda ke pa na omo ya mbete fonte na ibi ko bando bongisa kimia c'est que na ndo bongisa kimia abina bengi yo pona biso ebisa kapasha en tout cas pona sujet likama bakale soko toboka na en tout cas na moni faut kana benga po yeli ezanga et tout type likama bakale soko toboka mobali veste chaussure kitoko cravate no mais na kati kuna kale so ya kotoboka likamba ngo eza nini gambele chope ezali ba sous-vêtements ezali pa ezali na ya fila pas sala commande bakale so ba mama bali ko négliger ba papa bolingi kaka bino mo botiaka ba manjaka botiaka ba style ba make-up mais kaleso papa zo kipete yaya muko be okuta na peso bazo sokola kaleso bazo sombele kaleso tous les jours kaleso la propre apoko lo bakemi bali bazaka mabe to yaka peka ko vandela bango peka te quand même c'est ça yango mone loko na yango na yebisi yo na be na loba komba ejo mingi te mais déjà comme exemple ya kopesa yango type ya jozo na service pe moi cité ye moko conseil nezo tala bi o azo mérité te ngamo na zone ka sous-vêtement ngamo na zone ka single donc musala nyo songa moko mama tika ya jo tika ba wele la kana bango paka aka kokosa biso ba wele la kae mama ya fila bi paka kutanisi de kasi seke kokoloba te seke na subasima ya poche makambo nyonso eza bien remorquage pe bien balobi ndenge bino bobelela ya jo kuna achande photo ya mama na ndako beta tu epa ya jo tobeta tu pa jo okomona tala tokokende tokobeta tu pa jo photo kende kapashila ote photo na ndako bozolinga kolakisa biso te mpo na nini intérêt na yo eza nini somo intérêt ya jo eza nini ote photo na ndako mais ozolinga kolakisa biso te aza photo na ndako mais mususu pa oya mona mpe photo confirmé ye jo bana molimo déjà ye aza na bao babengaka confirmé na ya remorquage te pinea oyebi bazwaka kala pinea réserve donc na bafana bazali bafana za pinea réserve aza photo landela jo bien oyebi époque wana ese biso tianga ta pinea réserve ye jo aza morda tika toluka toyebelo nini esa bongo ti mutu aya ndima ke awa batianga pina réserve eza nini chikonde ezobima to remorquage kuna eza carré to eza nini babi yeso bakangi alobaka te yejo alobaka te nga mosu soki nabenge na telefone omona olobaka mokie abengaka te ka yo alobaka te omwaka cousin bimi pepi petit abimi ya file abimi ouverture nga koya te nakoya te mpo nalingi aza responsable asala oyo bible elobi nakoya te oye toye wana nakoya te ya file aza moto ameme moral bakende olie bangulu banini na baafrika na palase yango nakolinga encadrement tozongi kapashula bebe akokota miniature akokota merci toleka Mania, tu es vers la fin. Merci encore. Kasigo. Tozana nous moi décider. Tout le monde vient jour à l'élite ma caisse internet à mon ici Kokonaï. Imaginez ça que la vie privée na biso et la vie privée et puis réalité tout le monde a internet et comme on a des réalités à ma vie na biso normale. Encore le bani pour nous. Bon, bah condoléances dans la famille na mobimba et nande na yo na oto kabino bosoli na Aïdor awelo comme eza très capital omoni na monde o tozo vivre lelo kapashula bon déjà moi na âge wana soka kufi eza liwa moka nzamba permettre et puis na liwa nyoso batu bakufa eza ka nzamba nda permettre ate koma ka okindoke koti o boy na boy eza ka nzamba nda permettre parce que ça babiloko mususu na lobango bien nzamba ko permettre et conséquent akobi akoyiko épargner lelo comme boy mais conséquence nda otika poni to mona mutu mususu boita mususu akufa na maladie mo boya sida mayambi déjà yesu nzamba tike les conséquences
il faut corriger. Conséquence n'est vraiment au vivre au zomona. Donc c'est-à-dire ceux qui n'est mon âge na kufiza quand ça me permettre. Pour eux ils sangane si ceux qui tobi que Angela ba so e kenda ke eza liwa e ke zongi. Pour koko peut faire des prières exactes. C'est ça. Ce que to lobani. Donc ça ka liwa on nzamba permettre. Azwa pas mayele. Azwa mayele te pour ba sacrifier ba vie na bango pour na mbongo. Ba sacrifier ba vie na bango pour na mbongo bifingela mwanja bilobela mwanja na ba YouTube ko lobela ça pour d'abord profiter ba famille na yo ça pour te profiter vient tu raboti moi ka moko ba koko ndé baza bana ye génération na yango wana. OK. Génération na yango na première, deuxième, quatrième, cinquième et bimelaka wana. OK. Ce qui yo koko protéger génération na oté. Nani yo protéger léo. Moto protéger léo za la tête. C'est ça. De ça dit au bando simba bango pété. Mais ça na batu susu belier en kata otika likamte ata yo bosani mais nalobi nzamba sa biso mitema ndenge moko toza na batu ya mitema mabe ona uti koloba kata kapasha seki na yete mais de fait ka kapasha seka ki ekomi ngai. C'est ça. Na yebisi yo toza na jara mitema ndenge na ndenge nzamba sali biso. OK. Et surtout le mitemo bato ba yebi nzambe te. Kapashu na vie ya mutu soko yebi nzambe te. Tala diable ko ya vandi kati na yo. Donc yo komi manipulé par diable. Na pesi yo manipulé diable. Donc yo komi diable comment manipuler yo. Parce que on a bon nzambe te. C'est-à-dire diable to ma yo kota yeba zo peso mutema mabe, azo commission na méchanceté, azo commission na encore transformer na ndenge na ye. Asali yo komi na ndenge na ye. Alongo le même na maturité. Ozomona kapashula soki yo zo protéger libota na ote ko sona na batu nyoso ko finga na batu nyoso do yo ki parate ba site mo izanga tina ba bikota kota ba makambo belé esa keta musu famille na yo honora ngote to famille na yo protégeante parce que na YouTube awa batu ba honora ba famille na ba bazaneki te baza ko compter au moins ko to mutaza ko honorer ko to couple na été. C'est ça. Bon notre famille. Aujourd'hui on a capachula. C'est-à-dire ba courage na vie ndora. Mais ayebake azara koko mwasi. Tant souvent que vie ndora bossa na identité azara koko mwasi. Rôle ya koko mwasi eza nini? Nasambela kapona bakoko na ngai nasambela kapona génération nga pona le soki bakolinga na simi nzete bango nde bakosokolanga bango nde bakosimbanga bango nde bakozananga rôle na eza yango wana loko ya kota na makama musique alinga pima bakosambela te donc ça dit peso pas tellement aluka protéger peka ni génération na ye yawa lo bana viso ba meki yo baziote ba meki bana mais kapashula bana aziote ba ko olandela bako pona nini nga na kata ka prière na kata ka pongi pona sa prière à 4 heures likamuna 4 heures ndi makambu ata na rendez-vous na kapashi na 9 heures na kata prière na kata pongi na 4 heures après 3 heures d'hiver na récupérer on tamuki pona sola non na nzambe na erwana natalisa e bana nanga génération nanga mobali nanga couple nanga musala nanga place elala ki restaurer place ekufa ki la musa bana nanga na nzela classe moi nanga protection pas maman chaque chose a son temps yon a ebisier ce que moni ke pa nzambe te na mokili to vivaka na deux choses ce que telemi pa nzambe te osa pa satan. OK. Pour ce qu'on a pas nzambete, on a pas Satan, ce que c'est qu'on a muto kufa. Pour même on a to zongeli Satan na era likamolo ba na ngapoza akite. Dans zonga luka pe so telemaki. Ozomona yango biso to sala na biso choix ya ko teleme pa nzambe. Amen. Pour ye kuna bundela ka biso mutalonga ki pasa kate. Amen. Tant pas promettant que ça la maka toyoka rapé comme na lokuta te donc après ça kana provision c'est qui copa ma ya pesi au bidon après ça rassemble d'oublier donc olala ki olamuki boy madame Ozeli na bengi kuna yo kanteke ezaki otanjo kande ye d'oublier tala niveau nzamba sela mutu kapashula tozaka kana nzambe bino bo vanda bo mire bo kende bo zonga biso to akana nzambe to changer te. Donc, ba condoléances la famille Vendora.
Merci Mania, les Kanabay qui ont continué à parler avant tout Kabwana. Au moins internet, c'est comme ils sont sous ma tête qui t'a moi ma casse. À partir il y a émission où tantine vie à Saraka ou à Kala ou batu bini baba il fallait pas ça l'émission le bakela ou sous na moi na té na boité et comme ici na moi légèreté à koloba rambi ya batu ko le sous tisiko nzambe apesi na bénédiction parce que muta sala ra point na vie ya muta zate batu bakomi na légèreté à koloba o ya boti té o salibo été l'internet atako tumindele ba tchela biso ba YouTube na ba TikTok na ba nyonso mais to bosani moi ki bokoko na moi ki familiarité na moi ba respect na moi ba limite ezali sous tout comme ka on a théâtre té ana bana té on a kuna té et asala ra boité on a kuna kende kezonga ezape moko ya ba o ezobebisa mabala ya bato ezape moko ya ba o ezosala pinza ke bato misusu ba manquer respect boye kaka na baninga po théâtre on peut mikolo ezotala maté internet on peut etala maté po place au bato ba mona ke to edele musu bato ba en Afrique ndenge mama to bata ba Afrique ba musu abazala en communion na ba Europe et comme inde kota kende bato misusu bazo réaliser monter mais bibembele elali kuna mona ki bazo condamner mama Thérèse ozolela boye est-ce que dans azalaki monai kosolola ozolela ntango ya kufi tomonaki mpe apparition ya Gabi na sangisika ba message nyonso wana okoloba nini. Bon, ce qui n'a bien que non na question. Trois questions. Na kangi. Na question liboso on répondre eza. On eza ba penina. Ba penina o bana na bango ba kombo kota na Bible te. Kapashula yebisanga wenje o bateka bana. Yebisanga wenje o soko kyo bimisi mbongo na carte bancaire o kyo pesi bango ba pesi o mwana. Bato bayaka ko critiquer bato babotaka te eza ba penina bato babota bana bakombo na bango ezanga sens bakombo bana na bango ekota na Bible te. Chaque chose a son temps. Amen. Nzamba za contre bato o bayaka ko telemela bato ke babo ngana mibenga ana poani. Po eza pa biloko ngapi na ko na sibir rango. C'est ça. Ya mabe makasi ya mabe oyeto ye o eza pena ke mutatino na limite ke yende ngazana donc matrice ba fina ba gumba eken baka azu epave kande on loba epave donc mutu kezanga monter o kabo sa yemba voiture sans monter mutu apamba mutu apamba sans mazuti sans monter sans carburant donc mutu ke donc linjanja o ba ko kanisa kikalungu na sima Kapashula vraiment naibisaki yo nazokoma histoire à vie nanga c'est ça nazokoma histoire à vie omoni muto akomaka histoire à vie na ye yenda yebi le passé Kapashula yo kofinga mutu abotaka te yo kofinga mutu nalobaki na bato nyonso babotaka te oyo nzambe na apesi bango bana te baza na basamuel na bango na basamuel na bango bavanda chaque chose à son temps nzambe ayebi na ngonga nini asala likambo na ye anazwi mwana na age nini. Est-ce que nzambe apesaki ana Samuel pour approuver penina te apesaki ana Samuel pour na gloire na ye. Amen. Pe Samuel azaki rôle na ezaki nini David pozo akibokondi esengaki yake kosopela David mafuta na libiso na nzambe ça va nazo kolisa ba relation ba nzambe ça va rôle nangi komi yango wana nana choate bono sani to mena masanga to sala nyonso to lata nyonso pe to continuer ka kolata litatu li percer ça to sani poni to yokolata pe ta Bible te c'est ça ezaka pona gloire à nzambe to sa pona gloire bato mokite yo katinde dans le babo na le babo na sepesa bato ta biso nazo le babo nzambe pe sa vandi mo azotala biso histoire à vie nzamba pesaki ana Samuel pona gloire na ye. Amen. Yango moni na kanda wana komba mwana peni na moto ekota na Bible. Bato bazo bota te bato bana te biso toza na kati ba ana biso yoyo ngai na lera pe fufu na la mukaka. Na yebi ke nzambe ekoya na ngope pe nazo koma histoire à vie. Amen. Lobi to koya raconter histoire. C'est ça. Ba ope bali banda ba pe na bana. Parce que bino bato boboti bana bino bobongise boni.
boza bobongise bango nini ndenge ne papa Fati bato abongisela bafani Tshisekedi moi ça David Mangaya toko changer te na yebisi yo David Mangaya fani Tshisekedi toko changer te ndenge papa Fati abongisa bino bato bozo ko critiquer bozo bota te ba comédien bozo comment vous concourir pour ko humilier ba artiste comédien yo boto bongiseli bana na yo nini bana na yo bazana nini yo pesi bango comme héritage kenga nzamba pambolinga na bana nga pesi ko na pambola bana ngai opamboli bana na nini ba o bazo bota te ebele kombe kapashula basi ebele bazo lela bana ba couple ebele zo lela bana bo biso na ba famille babiso yo ba ana oyo c'est ça babiso ba ana oyo kapashula c'est ça au moins mon asali kata musu 6 mois de mariage baba comme tulaye 6 mois de mariage bon muto asali 5 à 10 à 15 ans yango moni na couple kapashula boyeba ka nzambe mobali no yeba ka nzambe ayeba bible ayeba nzambe ayeba ba principe kolala konga to sali 20 to so bota te boza toujours pour ceux qui pona ba famille au vivre te ba ko contrôler misapi yango ngai na yebisa ka nzambe ngana ndimi kozala ana nzambe ngana ndimi kozala ana ata lelo tata lobi te peni na bota eba nebele mais ana botika mwana moko mais mwana na honoraki mama na ye ozo ko pa kapashula ba mama via ba nani batu nyoso ba boti te banene eza vie na bango eza vie na biso te eza vie na bango kapashula je peux senga na explication on peut zapper ya nini mani ke fatika biloko wana eloko mosusu osala osepesa YouTube osepesa mese Google mais yeba ezo déshonorer nzambe mutu asali bato wana oyo ozoya kolobaki babotaka te do yo ningo oyo juge nzambe nde apesaka bana yo ningo one ocontredire nzambe do eza lokola ozoyebisa nzambe mpo ni ozopesa bango bana te eza bien te YouTube ekoleka tomoni kuna ba français basaki soki discours kuna au TikTok bazokanga so pe na mboka nini mokoso tovanda pe boye pe tande ya fait YouTube pe leki allez yo loba honorant nzambe to o déshonorant nzambe okoluka mutango wapi posenga pardon ba propos eloko sima nango ezaka nini sima nango ezaka nini ozomona donc c'est pas bien pour na Gabi déjà to lobaki pour na Gabi déjà to lobaki ya Gabi azo ba responsabilité na ye tant que maman azana bana après sa bana na valeur ça sera mieux après sa bana na valeur ya Gabi peut des fois ezaka nyoso to ya ko lobeza ya mabe mais ezaka que chaque chose a son temps et à un moment où il y a une vérité ça peut un moment où toute vérité n'est pas bonne à dire as artistes et comédiens ça la combo na ici la kataza toujours alors alinga valoriser combo na izala toujours dans les bons dans les biens toyebi koza maman veri mais vérité mususu ezala ba moment ko lobelango eza pe na ba moment mususu pe esenga pe vérité pété ezo senga pe no te kombo ya mutone za no honoré te ya Gabi pe ba bengi na misolo bi loko mo bote toyebi ko ko loba pe vérité na likambo mais toyebi ka ya Gabi poni ba toto ya ba pe mususu be mission au moins on tourne quelque chose provoquer mais on pe que abo ine ko loba moni ka ta éviter na yi ozomona donc voilà, question monsieur Zakini. Merci en tout cas, Malika Faouelam et la papa et Michel Ekito. T'es n'alambagi déjà. Et ça n'inga bien, merci Rit Beauté à Ninga Nzamba. Rit Beauté Nzamba à l'Oposo. En tout cas, merci beaucoup. Merci Rit, au moins qu'il pour le partenaire en Abisso. Vraiment très très bien. Partenaire en Abisso et à vie. Donc toko changer te tozaka na bino tozaka kawana ba oyo bazoya tozama boko polele bozana bezo ba publicité na bino partout au restaurant au nini
tozali donc toza wana pona bino donc merci beaucoup Kapachula merci beaucoup na batutu balinga malika mania ba soutien na bino vraiment et ça la biso bien Joséphine Péchango Mouchete motema ya Fabrice Mouchete les parents de Johanna Mouchete et Josepha Mouchete je vous aime beaucoup les couples merci beaucoup à vous aussi Meshimo Paradis, Joël Paradis, je t'aime beaucoup mon amour. Merci beaucoup Nabatutu Siki, je te salue. Merci beaucoup à toi Edio Mystique pour la disposition vraiment un temps. Émission to sali lelo ko finande émission te Edio po apé Siki aye et yo comment te botiano Siki bozo malika bo fina. En tout cas loko ande tozo lingate. Tricage ande tozo lingate na kati ya musala. Na kati ya société soki tricage koti wana comme loko abokomi ko bebisa baninga. En tout cas pardon vraiment na lingite émission ekota kaka lelo papa Dior devant eleki makasi papa Dior mutungi seleki nazo koka isute papa Dior ngambo yo lukenga maele nyos na tangi na classe c'est sininga merci Mana merci d'être passé et ça m'a vraiment bien pese la ngai papa la ngai Jimo Mbote ni na biso na disons c'est la voice na WhatsApp pour moi to sur la boye ezate pour to na papa oh papa amona kiwana merci Mania merci en tout cas John Mystique merci d'avoir balanci biso to kuta prochainement na numéro 6 bye bye Capage TV Capage TV